Ma mission TV, le miroir du monde. Le pasteur Oyo a commis une attitude xénophobe, a commis une attitude tribale, a commis une attitude yakozanga bolingo entre parties. Le pasteur Azali Mutu Oyo azalaka d'abord na secret ya confession. Abade baira sala catholique ba ebi moi mingi. Kongo zo okufa pona bato lokolo wana. Hein? Tomeka ko réfléchir ndeni to tele misa Congo, mais vraiment ne comptez pas sur les genre de personnes. Ignorance est pour ça la plus de victimes des mêmes bombes atomiques. Et Congo, la population na biso. Hein? Ceux qui va continuer l'ignorance telle qu'exprimée par quelques-uns, mais quelques-uns, c'est que ça la plus de victimes dans Mboka na biso. Et donc, ngai na kobenga ba policier ba oh bazali ça. Ceux qui va kangi kutu pasteur oh bazali ko kinda bato. Na kati ya biloko wana to bakangi bato bazali ko enfreindre mibeko chef de l'État. Pas de punition kutu ko lekana bato ya normal parce que au-delà ba besoin wana il faut atteindre la mesure ya ampleur ya maladie oyo ekoki ko kufa. Oyebi soki balobi sokola maboko. Mesure ya liboso ezali ko sokola maboko. Esengi ni mai. Donc yo siko pimeli bato mesure ya liboso. Donc yo zali contre makambo chef de l'État. Depuis jour président Alobaki, je nakanisi ezalaki mercredi, le loyo tozali lundi, toza déjà na 30 cas. Donc contamination degré nango ezali ya mabe koleka. Il s'agit d'un homme âgé de 47 ans et de son fils de 13 ans. Les 75 passagers ayant pris le vol dont question sont priés de rester chez eux et de contacter le service médical au numéro ci-après. Et donc, ngai vraiment na sepeli ndenge na yoki DG ya Rao Bank azongisi 35 millions parce que yepé ce qui a lobby Kabila sala 18 ans pour na gouverner Mboka. Il y a sala combien d'années le pour la pasteur, combien de personnes qu'il a changé et que vie na bango échangea intégralement. Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mission TV, le miroir du monde. Bonjour, bonsoir, au travers cette chaîne, ma mission, le miroir du monde, au travers la Kinshasa, na Brazzaville, en Afrique, puis au diaspora, au travers cette chaîne. On est là pour investir dans vous, comme cette soirée, je l'aurai plaisir, j'ai l'honneur de recevoir le président juridique, surtout, il y a PPRD, Maître Papi Mbungule, le autre, Zainaï Toursola, au travers de cet entretien, ce grand magazine haute dimension version originale. Merci à la réalisation qui est assumée par notre frère, jeune frère Derrick, qui est là toujours supervisé et assisté par Voldi. Et puis merci à la très distinguée dame, Madame Dibishka Bingal, responsable de cette chaîne numérique. Ma mission télévision Les Miroirs du Monde, on est là pour parler de tout et de rien. Au travers de cette chaîne en médias en ligne, même de partout au travers de cette chaîne, installez-vous très confortablement parce que les camo etali baimboka, les camo etali mboka, etali peyo, etali penga, pour enfin que tu aies parce que les makambo oyo, ils ont occupé opposition, ils ont occupé majorité, et ça pour na banda congolais, yango to bengi sekino ndeko Papi Mbungule le même moral, autre solanae makambo o etali mboka, o etali avenir ba congolais, o etali bosengi ya baimboka nyonso ba kolela, bana pasi ya pandémie oyo. Ils ont terrorisé le monde au travers cette chaîne, ma mission, télévision, le miroir du monde, pour savoir et connaissance, na Congo. À qui je dis bonjour, Ndeko, Maître Papi Mbungule, même moral. Merci mingi na invitation na yo, na profiter pe na pesa mbote, na baenyo so ba ozo atan ya kolanda biso, surtout kimia. Dans un enseignement mingi au travers de cet entretien, motivation version originale, la chaîne Malam Oyo, parce que nous sommes là pour investir dans l'eau quand on a la carte na bateau, ma mission télévision, le miroir du monde. Toti Kolanda, tout à l'heure là, interview, il y a gouverneur Jacques Kiaboula Chapo, Nandenge, Autikolba, Autikolela, puis Autosala système de confinement, ils ont un Kinshasa, na Lubumbashi.
que bandeko bazalaki awa na Kinshasa ta bake kuna ba memili bango coronavirus o peut déranger mboka pe ya Lubumbashi. Mais ils ont battu au balobi que le ministre de santé ndeko était Nilongondo azoko reconnaître information na te tant yoyoki makamwana okansini bona. Merci beaucoup. Na lingina na banda ko yebisa ba nyoso ba kolanda biso. Maladie oyo ya ezali réel na kati ya RDC. Pona nini ezali réel parce que baka oyo esili kozwama pe oyo tozali koyoka ezali kobenga biso nyonso tu bana mboka Congo to landa ba consigne édité par le chef de l'État. Ezali pona blague te nde mokonzi ya mboka azwaki ba mesure oyo ya koloba ete misala boye songolo pakala esalema te bato basangana te parce que maladie wana ezali réel ezali pe na mboka na biso. Kasi kozongaka na motuna na yo par rapport ya annonce ya gouverneur ya Okatanga oyo alobi ke bazwi bakar ya kati ya mboka na bango ezali likambo ya kobeta tangwa te to likambo ya ko discuter vraiment te mais lokola na mboka na biso balobaki ete maladie wana esili kokoma na bakonzi oyo bazali censé ya kobattre la santé publique ezali réel que bato na kati ya Congo bazali ko voyager de temps en temps bazali ko kende na intérieur bien que ba frontière ya mboka na biso ezalaki kokangama banda mokolo ya mitano ya semaine oyo. Eloko ezali important à ko retenir ezali mieux vous prévenir que guérir. Donc prévention oyo gouverneur akoki kozwa ko appliquer ngo na mboka Lubumbashi et koki ko s'étendre na ba mboka nyonso tout même si baka avéré ya coronavirus et communauté noté kasi soki au prévoir bazui ba précaution ya malamu pona ko stopper kozala eloko ya esengo po eloko oyo ezali ko lobisa monde lelo eloko la ezali eloko oyo na ba oya mikie na ba oya minene bazali kolela pona pandémie oyo koti na kati na mboka et donc ba province nyonso tu ya RDC oyo même ba décréter nante mais pona cause ya prévention ya maladie wana esengeli bazwa déjà ba précaution pona ko permettre à ce que maladie wana ekota te po ngai na yo tozali na ba information que virus ezali déjà na mboka na biso mais batu oyo ba se faire détecter bazali mukie par rapport ya batu oyo bazali na yango pe bayebani te po na mboka na biso ba statistique mingi ezalaka vraiment te po na koyeba batu boni bazali déjà détecté par rapport ya population et puis pasi oyo toza na yango ezali pasi ya ba matériel oyo tokoki ko disposer po na ko détecter kasi na kanisi na mikolo ezali koya tokozala en mesure ya ko détecter même ebandeli même mutu oyo auti kozwa yango sikoyo to nini na kanisi tokozwa pe tokolonga maladie wana mais en attendant tokoma na niveau ya kolonga maladie wana ba précaution oyo mokonzi ya mboka alobi ezali ko s'appliquer na bana nyonso to ya Congo. Merci de Babi Mbongo le car nous limboli biso za malamu mingi mais ozomona tellement contradiction moko ezawana on dirait sous magambo bamso so c'est pas ozomona on fait mais maladie wana ezali réel car ndeto mona mais awa bandeko wa bazwa vol bazwa passer bazwa mobimbo la mobaki na mboka Lubumbashi ba testaki bango bamona ke magambo awa ezaki négatif mais taba comme na mboka Lubumbashi ba ye omona ke effectivement ça nango ekomi eza positif non non et le corona contradiction ça la doute na ba yimboka te ezali boye maladie bakenda pa munganga tangu ba signe manifeste emonani kasi mikolo oyo bazali ko sala ezali ba test ya température ya nzoto ya mutu température ya nzoto ya mutu yango kaka la kisite que mutu akoki koza mais pour prévention bazo utiliser ba thermomètre à distance oyo ezali ko sala ke ba yebi nani ya nzoto na yo degré oyo ya nzoto na yo ekoki ko sala ezali combien et donc
cela ne permet pas il y a un test fiable pour le coronavirus. Donc il faut retenir qu'il n'y a pas de contradiction dans le fond. Il y a un problème. Ceux qui battent la température, par exemple 33 degrés et que comme 38 degrés, et là qui si que na kati okoki kozalo attraper ngo sikoyo ba moni yango te mais na tango et poussani et se manifester. Et donc il n'y a pas de contradiction entre les deux personnalités, mais sauf seulement que oyo ba sala ki na Kinshasa les mutu a voyager à kuna maladie ko se manifester pour mutu ko pe okota na vue aza malade là koti na kati et se manifester okoloba te que po batala ki kotoyo ndeza mabeto là komi kuna nde basali ba test ya mabete. Et donc, il faut toujours mesure, il y a action par rapport à maladie moko oyo et ça dit qu'on sabatute pour na koboma pour na la information balobi deuxième cas. Ce qui total banda jour président deuxième cas oui, il y a mort. C'est 30 cas. Depuis jour président Alobaki, na kanisi ezalaki mercredi, oui. Le loyo tozali lundi. Tous a déjà na 30 cas. Oui. Donc, contamination degré nango et sali ya mabe koleka. Pour mutu moko ya coronavirus, a contaminer 1000 personnes. Et donc, il est important, voilà, c'était nazali kobeta, tolanda avec beaucoup d'observance, mesures édictées par le chef de l'État et même na biso ya sécurité. Bisonyo surtout ba Congolais tokoki ko éviter en observant avec strict respect mesures oyo sanitaire pesibiso. Merci maître Pabi Mungule, le plaisir est à partager nos moments oyo. Toujours on a régi pas d'Eric à proposition biso intervention il y a Jacques Kiabula le gouverneur il y a au Katanga le Masindenya le Bapite Bozonga pour tout continuer à son avis. Suivant l'image. Il s'agit d'un homme âgé de 47 ans et de son fils de 13 ans. Les 75 passagers ayant pris le vol dont question sont priés de rester chez eux et de contacter le service médical au numéro ci-après. Plus 243 et les policiers qui sont de service sont autorisés à circuler pour la province du Katanga durant la période de confinement, y compris la circulation de tous les moyens de transport, camions, bus, voitures, motos, vélos, hors-bord et pirogues. Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, lors de son adresse à la nation, qui du reste demeure d'application. Et cela, j'en appelle à la conscience de tous. Restez chez vous, je vous remercie. Quarantaine de cas bientôt opérationnels. Le gouvernement du Katanga a mis de moyens pour la construction d'un bloc avec 12 locaux à l'aéroport de Luano. Le gouverneur Jacques Kiabula Katoué et le ministre de la Santé accompagnés de... Là, c'était le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katoué. La bande de Papi Mungule le Ndenge, tout le ensemble. Féliciter le gouverneur Jacques Kiabula parce que la mesure oyo a vu déjà et ça dit qu'on contre dans droite ligne il y a la mesure il y a chef de l'État et donc population ya Katanga Mobimba vous êtes priés de suivre avec strict respect la directive oyo gouverneur a vu pour nous confiner batu batambola pamba te pour na bandeko oyo yaki na avion na bandeko wana baza détecté potentiellement ayant le virus ya nani et bongi na bango ba kende na ba lieu sanitaire ndeko mutu moko akoki ko boma mokili mobimba mais mutu moko akoki pe ko bikisa mokili mobimba to se retrouver na ka oyo ya prise de conscience collective par rapport ya virus et soki biso nyonso tozwi conscience par rapport ya COVID-19 tokosala yango échec kasi soki biso tozwi conscience te par rapport ya pandémie oyo ezali koronge mokili mobimba nakanisi tokobakisa bato bakokufa tozala na bato ya mawa par rapport na biso yo ezala par yo tende ngai nazwa maladie donc nakanisi devise ya sika oyo congolais il faut akotisa na kati ya quotidien na ye yango wana ngai na boyi kozala courroie ya transmission ya maladie wana et donc nazo veiller donc
na jeté na sika pe to salaka to zuipe ba mesure ondeko ngai kutu nazo tambola boye na tambola bien nani na ngai oyo kokanga na zolo awa naza nango déjà nosala publicité te mais naza nango soki na bimi po émission ezosenga ke tozala mwa boye mwa distance mais tozala mwa boye mais après soki il faut na solo na bato nazwi na tche na zipi mpona kopermettre ke ngai na miyebi te eta na ngai mais nakolinga te que par ngai mutu mususu azwa malade yango wana babenga ngai même moral. Merci beaucoup maître Papi Mbungu, même moral. Merci beaucoup na makambo ozo réveiller merci nous encourager peuple congolais parce que tous on a besoin congolais apé malakimia mikolo tous on a besoin ya mosoloté tous on a besoin ya star tous on a besoin ya politicien mais tous on a besoin ya kimia et contre banda pour na biso pe restauration ya malam mais ndeko Papi même moral tango mwana confirmer information et à l'honneur de la ville à Okata. Il faut azela OMS, INRB, docteur Abenga peut affirmer baka o esami na Lubumbashi yo olbanini. Pour l'onglement doute o ezana kati seulement contradiction na. Na goloba ezaka likambu ya temps. Topé Satan à temps donc confirmation ou non confirmation koyeba par rapport ya temps. Le quoi la sengi ba échantillon ou ta Lubumbashi ya donc dès que ba ça la échantillon aux la 48 heures mais en attendant ba mesure nga nazo ko loba mesure pris par le gouverneur Kabula mwana mboka kitoko. Merci beaucoup. Yé mon copé ministre azako se situer na droite ligne ya annonce ya chef de l'état. Donc ils ont un problème té tous la mikolo copé ça biso raison ce qui malade yoani ezali to ezate na Lubumbashi. Mais le plus important c'est que le président de la République a ça qui adresse à la nation. Donc c'est toute la nation qui est concernée. Ba ndeko ya Lubumbashi et bongi bazala calme, ba yeba que ba directive oyo gouverneur a pesi ezali ya malamu pona ko épargner batu, pona ko épargner vie ya batu na maladie oyo. Merci beaucoup maître Papi Mbungu Lelo. Même moral, président, il y a avocat, il y a juridique, il y a PPRD, je suis vraiment juriste, il y a PPRD, vraiment, au travers de cette traité. Total, il y a un concept qui connaît pas tuté, na page à 2% déjà des cas sur le 30 là, dans le système, surtout là, dans le système, le pourcentage c'est déjà de trop. C'est qu'après le gouvernement, après beaucoup de décisions, ils ont l'Argentine Mobila, ils ont le général Kassongo, Azo Kipé, sur le temps dit à sécurité en Bokanabiso, balobi makambo belé au Italie décision, au Italie makambo sur le temps en Bokanabiso. Parce que place il y a population à Kolela, que doit faire le gouvernement pour combler l'aspect social ya Baimboka? Parce que comme bébé bamakambo kufi belé biso njoso zona kanda banda kuna biso nakanisi ezali appel au penga na gouvernement ezali d'abord ya ko futa bato tous les Congolais qui travaillent malgré qu'il y a ils doivent bénéficier d'un salaire et puis en plus de ça ezali eloko moko oyo gouvernement isengeli esala ezali ba mesure ya ko renflouer ba banque commerciale aye ba coût normal économie na biso et puis aluka mbongo pona ko combler vide wana parce que na yebi que lelo tozolo la coronavirus mais dans les jours qui suivent ba conséquences nango ekoyi kozala ya makasi par rapport à l'économie ya mboka na biso surtout tangi likambo ya social tenez par exemple lelo tozaboye batu oyo asalaka par exemple ateka na boutique wana permetaka ke au futi loyer mama azwi mbongo pona kolia na ndako sikoyo boutique wana lokola ekangami po balobi ba service mususu oyo eza na makambo ya kolia te ezala ya okangama omate ba décision zo mabana mboka eza koboma te omoni na ampleur ya corona décision ezala ya makasi pona ko contraindre bato kasi mama wana sikoyo nazaki kobeta lisolo azwaka mbongo ya loyer ya mutu oyo azala na bar par exemple exemple mususu bar sikoyo ye bar ekangami mutu wana akofuta loyer ndenge nini que sera la relation entre ye azali kozela mbongo wana po vivre na
mutu oyo bare kangami moyen à ça l'activité te afuta mutu wana mbongo et kozala ndenge nini. Et donc gouvernement oyo azali censé ya ko gérer bato na biloko na bango et bongi azwa ba mesure oyo ezali ko compenser biloko wana. Pourquoi? Parce que kotika bato na ndenge wana et kotinda bato bakoya na arbitraire. C'est-à-dire bakoya na makambo moko ya kitoko te o koyoka nani locataire na bailleur bakomi ko beta na makofi kwa locataire afutite. Papa tozana Kisasa tozana Congo biloko o nyonso leka na Congo esengeli interpeller biso. To cas de figure mususu ezali bandeko par exemple basala kamisala ya maboko moyen akende ko sala par exemple mécanicien ya ko bongisa mutu kezate po mutu ate ba contact tozo ko éviter hier a revivre ndenge nini. Donc na ba mikolozo ko ya na kanisi que ba biloko social ekomata mwa mingi et bongi gouvernement oyo nazali ko belela kangami na mukonzi ya mboka na mukonzi Ilunga Ilukamba bazwa déjà ba mesure ya maloba te mais ma mesure concrète pour na ko pallier nani problème wana. Mais est-ce que mabe moko ya bango bazo kita sur terrain te bazo ba na ba bureau ba décision ils ont ba na mboka mais ko kita pe sur terrain so tali ba so de ba bolela so tali ba terrasse kangami ba éclairce kangami ba makamunyo su e kangami ba bi rester à la maison na ba mboka mususu baza subventionné na ba mboka mususu baza récompenser pe rémunérer na ba ko féliciter na makamu certaines choses mais et pas la biso to ça bongo te. Si on a même un discours, il y a directeur général, il y a régie des eaux, Magamba Goloba, Atayu Moko, maître Papi Mongolelo, Maïko Yanding Balingi, Atana minuit, Atana Ine, na moment où il m'a conduit. Nakanisi, directeur, il y a régie des eaux, Makambo Lobi et Pesiba Namboka, Pasi Mingi. Parce que pour le bureau sur la gouvernement ils ont la compétence na bangote ils ont na niveau na bangote ils ont kokisa ba besoin na bangote est-ce que na temps ko kopesa message à bongo pour ba imboka azana double mission azali na mission d'abord sociale ya base et la kisi que kozanga mai na mboka ya Congo ezali koluka lokola kozanga pema pona mutu et donc nakanisi DG wana a mesurer en clarté pour na ko faire paraître kaka ba besoin o eza lié na ye mais au-delà ba besoin wana ye il faut ata la mesure ya ampleur ya maladie oyo ekoki ko kufa oyebi soki balobi sokola maboko mesure ali boso ezali ko sokola maboko esengi nini mai. Donc yo skopimeli batu mesure ali boso donc yo zali contre makambo chef de l'État et donc ngai na ko senga ye ameka ko revoir politique na ye soki ba moyen ezali suffisant akolo bango na radio te mais ako s'adresser na qui de droit pour na ko luka ko trouver solution par rapport ya eloko wana mais soki ozali ko pimela bato o ezali denrée à liboso pour na vie na bango et donc yo ozali ko luka ko favoriser expansion un virus donc yo ozali contre maloba ya chef de l'État et donc na ko senga chef de l'État azwa ba mesure et par rapport ya bato oyo bazali ko résister contre biloko wana et donc kozala na responsabilité et la kisi pour trouver ba réponse na ba besoin ya bato sinon 90 millions d'habitants au total na bango na RDC bango nyoso ba ozana ba capacité ya kozala ba DG à régie des eaux mais soki ba tchaki wana ezali parce que ba supposer que azana expertise nécessaire pour donc apporter ba solution na ba problème ya mai ya RDC donc soki azali kokokate il faut voir ça l'appel dans compétence mususu pour résoudre le problème. Et donc le chef de l'État qui connaît beaucoup de gens doit se saisir de cette situation pour donc que tu ne peux pas donner de l'eau à la population. Or moi je dis à la population que vous devez utiliser d'abord de l'eau et que toi pour combattre le coronavirus tu es contre mes décisions à joie en plein ma conséquence aux alliés qu'on s'imposer. Et donc les Kambuyama le kola oti koloba za les Kambuya passe parce que au monde a quartier minene ba commune minene mobimba dessert en eau potable maizate courant ezate ezali likambu oyo ezali ko kolobisa batu mais que solution ezali kozomate et donc ngai vraiment
na sepeli ndenge na yoki DG ya Raobank azongisi 35 millions ya mbongo ya détournement ya 100 jours ya chef de l'État mais ba congolais oyo bazalaki trempé kuna bazala pe châtier pe bazongisa ba mbongo oyo nyonso balie po yango nde kozali justice oyo etombolaka mboka sans justice mboka na biso ekotombola te quelque part donc papier mbongo le zo ndima pe état de droit ya ndeko Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo zo sala pe makamba l'idéal na mboka na biso esengeli to yeba ezali kozala na un état de droit oyo batu nyonso tu na droit na ye azo ko se retrouver c'est comme ça que au moni na kati ya adresse na biso tozali kolobela pe ba faits sociaux po batu wana oyo ba locataire na ba bailleur il faut bazala na niveau oyo ya koloba que tozali na même morale ezali pe ndenge moko relation entre ba banque na bato bakende kozwa ba crédit surtout ba travailler mingi bazwa ba crédit na période oyo ya passé comment est-ce que bakoki ko régler yango ezali te que na période normale mutu bozo capitaliser d'intérêt na kati ya prêt mais la période où il y a pas si où il va sengi biloko ezala et tourner en ralenti mutu akende ko defa par exemple nini a defa ki mbongo na ye po mikolo ezali ko lekana ba ralentissement où ezali ko salema a hypothéca ki ndako na ye yo banque se profiter na occasion où pour donc régler ba compte et donc il faut tout relativiser par rapport à cette période il est très important pour na biso que ba locataire na population na kati ya période où ya passe bas la traiter d'une autre manière. Merci na bandeko tout ba otala biso à travers cette chaîne ma mission télévision le miroir du monde tozali wana pona ko patanteke pona ko yibisa bino makambo oyo ko déranger ko tungisa bana mboka ndeko babi mboka totala réaction ya public ndenge ko lela ndenge ba koloba et puis te bozo te ba continuer au travers de cet entretien balobi rétro-commission, ils ont 15 millions de dollars, 20 millions de dollars même bon 6 millions il y a bon alternance et ça la magité mais ba kondi ba comme il a doute pour misala au état de santé pour répondre à des choses de zongi awa pour te continuer au travers de cet entretien dans cette émission haute dimension version originale suivant l'image. Merci beaucoup. Nous sommes des Congolais. Tous les Congolais, tous les peuples. Bisonne to fotaka bandeko na biso bakonzi. Tant bazu kibokonzi yango bayebaka pe pasi ya batu. Ba maladie oyo toujours ya kaka en Afrique. Pourquoi pas esi la kate biso toza bana mboka biso to fotaka bango. Mais pona kobatela bino ndeke yango président lobi ke non bakangi be école, bakangi be église, bakangi ni po maladie wana ezwa bino te. Pourquoi pas ye jamais ya ko kanga école. Soki ya kanga école moi la kozamba ele ndenge nini. Babi ezaka pona 4 semaines. Pona 4 semaines siko biso ba peuple toza bambe ya to vivre ndeni alobi ke zandu etanga zandu etekate esalate siko biso ye aza déjà aza ya mokonzi ata président de la République hein ndeko na biso Félix yokela biso mawa ebola na virus yango yo solution azozwa te ore akanga balobi ke ndeko na biso mtautai nango libanda ayaki ndenge nini yoka nazosenga na mais tant que tozomona ngo tozoyoka kaka na matu ya bato tozondima te po tozala ba moyen ya kobomba na pe te na ba moyen ni tofana banda ku banda un mois to mokofana na fota la pe ba biloko mususu boluba ils apprennent à rebattre la bino papa ils apprennent à rebattre la bino de la sorte que non malade wana pas ceux qui ezui mutu akko kufa place musu mabe ya ba lobi ke ba biloko wana bo éviter ngona c'est vrai que faut nanga congolais na njimi ko battre la biso na ba moyen nini ko battre la congolais faut assurer nanu la kisi nanu assurance ya vie ne ke vanda awa na tesio ba moyen bo fanda to banda kulandira ba makambo angu bo pesi congolais assurance moko to lobika na munoko ke bo fa na ndako ba moyen moko zéro mais papa kaka même décision wana yango pe bazuna ba ete yo zo fansi biso na ndako tozala banzala toliaka te na fa na ndako yebisanga ta ke zongo na nzela bon ndeti nga pena na minute au moins na za maladie bon na sala activité moko ya bien ça te bon par moment
toza na poste chef de l'État alobaki bien. Mon frère, nazala nandimité. Ta eza mulai. Moyen eza zéro. To fanda kabo na bozangi ya Congo ningo yo yebi. Donc to vivre réalité nini? Papa na yaka ko to vivre za la rater la mboka na biso. To vivre rara ozimo oge osomba fufu. Olambi loso ponu oyo lié olambi. Nalo batanenga. Dans loi provision ezate moyen de décision na vivra provision pour la biso peuple congolais, pardon, peuple congolais eza combo. Biso to vivra ozimo oge osomba. To vivra la provision te. Mais ba congolais baza na posa kaka batambola na bango décision nini na batu na batu. Je crois que faut appeler ça 15 jours ba suspendre ba misala nyonso na ba bis banini. Na sima a examiner biso na bandako. Pendant 14 jours, on a besoin d'un virus mis quelque part. Mais bon, merci Ndeko Derrick, merci Ndeko Voldi, na régie, na réalisation, ça nous fait très plaisir de travailler avec des professionnels pour na Banamboka, Bazolanda au travers cette émission, au travers de cette chaîne, ma mission télévision, les miroirs du monde, Bazolanda na Kinshasa puis au travers le monde, Maître Papi Mbungu Lelo, même moral. Oki ba imbo kande ba rolela na tout à l'heure là va tout état élément ma rétro commission Isaac à 15 millions de dollars 20 millions de dollars bangi ça la fête alternance une année ba proposer 6 millions de dollars malgré ça na ngote mais le lombo pour la santé ba congolais pour ba congolais ba imbo ka ba restauration et commune à moi ba doute est-ce que le gouvernement a été temps pour consulter tout autant là ba forme monétaire d'abord le Cambouya santé à la population est la priorité des priorités. Bon, pour la santé à la population, Irobima sans problème, donc je suis rassuré et rassuré que bon pour la lutte contre Bokono et pas une abisso et Kobima. Et zali spéculation thème zali makambu mais pour bon Bima et Zoaka chaîne. Ti isike ko bimela et puis qui na bisika nyoto ko sala misala donc le temps peut-être que vous allez comprendre les bateaux vous allez ko spéculer non base à la rassurer que le gouvernement a reçu ba moyen na onyo se singelami pour aider population pour pandémie oyo okoki ko diriger ka so population zali sans population o ko diriger nani o ko diriger banzete o ko diriger banzete pour yo pe sans population au moni gouvernement ezali lokola na armée balobaka mbisi na kati ya mai donc mai ezali population mbisi azali ka moi eteni ya kati ya mai donc mbisi na kati ya mai ezali lokola gouvernement akoki kozwa ba mesure te oyo akoki ko accompagner yango te donc je pense que le professeur Ilunkamba est averti par rapport à ça. Mais moi c'était par rapport à désinformation, na intoxication au sein de la population. Oyebi mutumoko ya maela lobaki Karl Marx lobaki que ignorance est pour ça la plus de victimes des mêmes bombes atomiques. Et bongo ba population na biso, ceux qui va continuer l'ignorance telle qu'exprimée par quelques-uns, mais quelques-uns, et que ça la plus de victimes dans le cannabis, fait maladie et que ça en plein rébellé dans le cannabis, pour tout boyi pour comprendre la vérité à l'écran. Il y a une chose que nous devons comprendre. Les mesures prises par les chefs de l'État consistent à Chabatu na isolement, c'est-à-dire que botikala na place na bino pour rencontre ou échange les amis qu'on fait propager maladie. Mais après avoir pris ces mesures, je crois qu'en tant que responsable, le gouvernement de la République a besoin de mesures d'encadrement pour nous permettre que le président de la République a annoncé et ça l'a bien encadré et créer plus de problèmes. Pour moi, la revendication, bango basali et ça d'autres social. Na lobela ki ango pe na ibande la mission que social et bongité et bandako RT contre ba décision ya chef to contre ba décision oyo izomi mobimba pour nous permettre de stopper maladie. Pourquoi? Parce que population ce qui a comprendre na noté en kati ya mboka na biso pe à travers le monde tokoki ko
awa kosala makambo et kosala kosimbate. Et donc moi j'appelle le ministre de la santé qui peut-être qu'on attend qu'on suivre l'émission Oyo. Parce que les lobbies basent en réunion évaluation à Mokonjamboka. Azo attend qu'on lande l'émission Oyo. Na lobby azala l'équipe ya sensibilisation. Équipe Oyo bazali koloba na TV ne suffit pas. Il faut que les gens s'adressent à la population directement pour qu'ils puissent comprendre. Je pense qu'il y a créé même commission moro sur terrain. Il y a aussi même communiqué porte à porte. Je pense que le programme de vaccination, le PVV, on a assez aguerri sur le terrain. C'est le moment de les mettre en contribution pour que l'information, l'ignorance est diminuée par la population. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, je pense que le gouvernement a besoin de mesures pour la sociale et pour le confinement, ndenge est annoncé et kokika kate. Confinement et kokika kate. Mais il faut des mesures ya malamu pour confinement et kokipé ko créer insécurité na katamboka. Pour santé un ventre affamé na point d'oreille. Là yo pexi muta qui décopté, il faut qu'on remplace l'okuana par comment est-ce qu'il peut vivre pendant ce temps. Tout à fait. Et donc c'est le moment que le gouvernement central, provincial, même même n'importe quel niveau où l'État peut agir, à exercer autorité de telle façon que moi, justice est là pour distribuer tout biloko pour le temps oyo les alliés impartis. Kolobana batu ko tikala nanda pour arrêter virus eza malamu mais ko soit pe ba mesure oyo koki ko sala ke batu bazoka moi lipa na tongo ezali appel lisusu eloko oyo ezali ko animer gouvernement ya mboka évaluation ko salema ba koloba ke propension ya miemnani wana ezali ya munene. Mais ça ne suffit pas. Il faut maintenant prendre toute la donne. Je parlais des locataires, je parlais de gens qui travaillent le jour. Je parlais de tout ça. Et ça pour ça ampleur, il y a social, il y a bateau. Ndenge nini, bakopi ko recadrer en gros pendant ce temps. Pour nous permettre que et créer à la fois insécurité et créer à la fois mort pour tout qui peut azokolia bienté a commis fragile par rapport à la maladie. N'importe quelle maladie qui peut se manifester, n'importe quelle pandémie qui peut se manifester du fait que Moutou Azali Kolia bien. Et donc, ma mesure au gouvernement, il faut les prendre. Il faut yaminer les koleka pour yangonde ko salake population à la fois cantonnée, à la fois population a un moyen pour lire l'ipanaye et puis le reste, on verra quand le jour meilleur arrive. Merci, Ndeko Papi Mbungule, le maître Papi, c'est Ndeko Zoro Fongola, Ndeko Zoro l'intérêt, il y a Congolais, et ça, ça plaisir à tout. Mais Nazo Monayo, vous êtes responsable, toujours très dynamique. On vous connaît très bien votre profil, votre personnalité. Mais Ndeko Pasteur avec Moukuna, azolo ba responsable loko la bino ba jeune bilenge loko la bino so bozola na ndeko Kabila avancement to percer pandissement la bino ezali na kat na mobunga tango zoka acharnement wana avec Pascal Mukuna akoloba na o ezali leader na bino ya PPRD ndeko Joseph Kabila kabange réaction ko za nini nazana mawa na mboka na biso pour ceux qui pasteur azali na maloba ya bongo. Et là, il n'y a rien de Saint-Esprit dans le d'abord. Or, quand tu es berger, c'est pour propager le message de Christ. Ce qui te dit qu'à la phrase est-ce que tu trouves qu'il y a la voix de Dieu à l'intérieur de ça? M18 ans, Joseph Kabila Ndenge, Salami et Pessimala monté dans Boka Congo. Il y a un thème de Bilobaloba. Et puis, parce qu'il y a un gamme Labino, ni ne sali qui a changé tout un coup comme ça. Nakanisi, pasteur Azana mission, il y a Kokumba Bala Nzambe, na côté Yakaliloba Nzambe ya Malamu. Mais pasteur Oyo a commis une attitude xénophobe, a commis une attitude tribale, a commis une attitude Yakuzanga Bolingo entre bateaux. Pour pasteur Azali Mutu Oyo, Azalaka d'abord na seke ya confession, na bade bayasa catholique ba ebi moi mingi.
bazalaka na secret ya confession, c'est-à-dire que makambo oyo ya yebi ya mabe pa na yo po yaki kotumbola pa na ye akoki koyebisa ngai te. Mais oyo nyonso tu azali kosala na koloba ezali makambo oyo eza na sens te, parce que nakanisi contribution na ye kokaki kozala important soki na kati na ye bato oyo bazali kokende lola baza mwa mingi po il est appelé à servir Dieu. À moins que ndenge baloba na mukolo ya suka, il y aura beaucoup de faux prophètes et beaucoup de monde na bango na misala na bango. Et donc si ça se confirme, pour nakanisi na mémoire nanga, je me souviens encore, il y a un reportage au TV5 et ça là, il y a moins plus de 1 heure de temps autour il y a pasteur on a vu conclusion à Batouani Zalakini bazali ba vendeur du vent, ba vendeur de rêve. Donc bazoko teke la batu biloko oyo ezali atina te. Donc ebongi na peuple congolais to se ressaisir parce que yepé ce qui a lobby Kabila sala 18 ans pour na gouverner mboka. Il y a sala combien d'années le la pasteur, combien de personnes qu'il a changé et que vie na bango est changé intégralement. Toyebité. Et belle babongo la mitema na nzela na e. Toyebité quand même il faut on dit. Oyebi ngona. Oza na statistique. C'est un homme de Dieu. Non, les hommes de Dieu, c'est clair, non? Quand on parle des hommes de Dieu, Ezali ba Oyo, le cola Jean-André Vernon, Okoye ba na misala, Okoye kwa temo kolomususu atelema ki pona kolobake, Mobutu nde azali diable. Mais ndeko Pascal Mukuna osala éveil politique, eza mabe wa biso aussi verbino. Musala pasteur yangwana. Éveil politique, c'est bon éveil politique. Éveil politique, ils allaient critiquer, batouté, kofinga, batou. Éveil politique, ils allaient oh quoi nga na zoko sala sikoyo, ils allaient koye bisaba na Congo malade, ils allaient faites attention. Nazali côté les matins éveil politique pendant qu'ils ne critiquer Fayulu, toko critiquer Mukonzi Mboka, toko critiquer Mutu okuta kenda retrait akenda atikane musala ya Mukonzi Mboka kenda ne kovanda kinga kati. Ça, c'est pas de l'éveil politique. Il faut qu'il y ait Bamalamu. Congo est au coup pour la bataille au Coloana. Tom n'est qu'à réfléchir, n'est côté les Congo. Mais vraiment, ne comptez pas sur les genres de personnes. Parce que contribution n'a y par rapport à l'avancement à Congo, il est xénophobe, il est, comment dire, tribaliste, il est dans tout ce qui ne peut pas faire limiter la force de notre pays, le Congo. Et donc, la conclusion au Batou TV5 après le reportage de lobby, c'est quelqu'un qui vend du vent aux gens. Donc, ceux qui vont voir ça, reportage à bon, qu'est-ce qu'il vend encore? Il vend toujours les vents, mais il cherche de comment balobelaye à travers Bani. Mais quand autant à Combo n'était pas dans le parce que je suis concentré, il y a que sa peuple congolais qui est malade, ils allaient sikoyo, tout se concentrer, tout se confiner. Pona tout ça la barrage contre maladie wana. Tant que tu ça makambo maladie wana, je vais me mettre à travailler pour un quotidien congolais et bonga. Parole de même Moura. Merci beaucoup Maître Babi Mongolelo. Total élément ya évangéliste Kizamina Kibila en direct à direction de la France, du Paris. À ça message mon pour la basante nous va continuer quand des autres en solo il y a évêque Pascal Mukuna Oyazo Chale Lopé perdé de FCC Moulongi la nuit avant le banane c'est un coup d'épée dans l'eau. Nous on est focalisé vers l'avenir de ces pays. Contribution à biso na mboka oyo izali ya kotanga te. Tok bandina na liboso oyo le président Joseph Kabila a fait. Il a trouvé un pays divisé en 4. Un pays divisé en 4. Au monde ndengozana, lelo yo kokai ko longwa a to koma Goma parce que c'était un autre pays. Kabila a trouvé le pays comme ça. Il a trouvé un pays où tu pouvais acheter un pain à 200 francs na Tongo, na 500 francs na Poko. Il a trouvé un pays désarticulé. L'autorité de l'État n'existait plus. À 18 ans, les efforts ont été faits pour redresser le pays. Nous avons connu les élections et que notre pays, le Congo, est devenu un modèle pour l'Afrique. Ceux qui basent la démocratie dans l'Afrique, RDC.
modifier la constitution. Obi makambo ka Guinée lelo lobby dimanche bakende ko modifier constitution pour na président au à 83 ans. Hier pour tout Kabila tiki bokonzi na combien na 48 ans na 48 ans même président au à 83 ans il veut encore se représenter pour un énième mandat. Kabila n'a pas voulu ça. Il a organisé les élections et il y a eu un opposant qui a pris le pouvoir en la personne de mon président qui s'appelle Félix Tshisekedi. Antoine Tshilombo a eu pouvoir. Et donc, ce qu'il faut respecter Kabila, il faut les respecter parce qu'aujourd'hui, si on parle d'élection de démocratie dans notre pays, c'est passé par lui. C'est un instrument que Dieu s'est servi pour atteindre notre. A-t-il amené le peuple d'Israël à bonheur parfait? Le peuple de Congo n'a bonheur parfait. Peut-être pas, c'est discutable. Mais il a fait ce qu'il pouvait faire avec ses faiblesses, avec ses efforts. Mais c'est faire focus autour de la personne de Joseph Kabila. Commencer à l'inciter. S'il continue, il nous retrouvera sur notre chemin. Nous lui dirons que voilà, toi, tu as des reportages faits contre toi qui te démontrent noir sur blanc que tu vends du vent à la population et tu profites de l'ignorance de la population pour dire des mots, alors que si tu avais un éveil à faire, c'était d'amener les gens à travailler, à s'organiser. Regarde, le pasteur nigérien, il respecté pour Nani. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle évêque, non, c'est parce qu'il s'appelle pasteur, mais il fait bien leur travail. Merci. Je citerai un exemple de pasteur qui est sur 7e rue, là, et c'est 5e rue, il s'appelle comment Oedepo. David Oedepo. Très respecté, c'est pas parce qu'il est allé injurier le président nigérien. Il est respecté par rapport à son travail du pasteur. Quand tu vois les églises conçues par ces pasteurs nigériens, par rapport à l'église que toi tu appelles de l'autre là, mais mon Dieu, c'est la nuit et le jour. C'est parce qu'ils vendent devant. Ils profitent de la naïveté de la population pour leur soutirer un peu de moyens, mais pour que lui devienne riche et que la population devienne pauvre. Et comme il n'a pas pu changer la population, après 10, 15 ans, il veut chercher le bouc émissaire, il veut trouver la personne de Joseph Kabila. Kabila a fait en tant qu'humain ce qu'il pouvait faire. Et aujourd'hui, il est sénateur à vie, même pour la reconnaissance d'un sénateur ayant le droit de réserve vis-à-vis de lui. Hein? C'est donc comme ça qu'on peut construire un pays. Si Mbo Cannabis a retenu ma valeur et a respecté Batou, et donc le pasteur là, tel que tu le dis, qu'il fasse le travail de Christ. Dieu a dit à Pierre, Jésus a dit à Pierre, à ABC clairement, tu es Pierre sur qui je bâtirai mon église. Aujourd'hui, on peut dire ça de l'autre pasteur. Réponds-moi droit dans les yeux. On peut dire ça. Tu es évêque, sur toi on bâtirait l'église du Christ. Et c'est ça. Non, Yaya. Tous à la batou. Tous se comprendre, moi, ndambo. Et parole de même morale. Hein? Merci, Maître Papi Mbongo. Nous allons voir en image l'élément qui est réalisé toujours par l'évangéliste Kizamina Jean Kibila, Jean Oscar Kibila. Donc, et puis nous allons retourner pour la continuité, c'était déjà pour cette émission. Suivons en image. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. En ma qualité de serviteur et esclave du Seigneur Jésus-Christ, je tiens à m'adresser à tout le monde et à l'Église du Seigneur en particulier. Avec l'arrivée de cette pandémie du coronavirus, qui n'épargne personne, petit ou grand, pauvre ou riche, car tout le monde tremble devant elle. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous n'avons pas à trembler ni à nous inquiéter, car la Bible nous a déjà prévenus, disant, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Matthieu chapitre 24, 14 à 40. Et la Bible ajoute encore dans les livres de l'Hétéronome, chapitre 7, verset 15. L'Éternel écartera de toi toute maladie. Il ne t'infligera aucune de ces mauvaises épidémies. Voilà pourquoi je demande à l'Église tout entière de s'élever comme un seul homme
dans la prière, jour et nuit, afin d'intercéder pour toutes les nations, les autorités, nos frères et sœurs qui sont malades, afin que la miséricorde de Dieu soit sur chacun d'eux. Dès Chroniques chapitre 7, verset 13 à 15, dit: quand je fermerai le ciel, qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer les pays, quand j'enverrai la peste contre mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'ils reviennent de ces mauvaises voies, moi Dieu, je l'écouterai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voilà pourquoi à cet instant, je demande au peuple de Dieu que nous puissions implorer la grâce et la faveur de Dieu en nous humiliant de toutes nos fautes, de tous nos péchés, de tout ce que nous avons fait devant lui qui ne l'a pas plu, que la miséricorde de Dieu soit sur chacun de nous, sur toutes les nations, sur toutes nos autorités et sur toute l'Église entière. Voilà pourquoi, à cet instant, je demanderai à tous ceux qui me suivent de nous incliner et de faire la prière ensemble. Plus de numéros au milieu merci, de nous. c'était Kibila Zanskar en direct de la France, à Paris, à Panama. Ça a vraiment affecté. Malgré que tu as aussi mettre papier mbongolé le benga na bios en centre. Non, quand même il faut reconnaître quand même certains hommes de Dieu dans Mboka Nabiso. Non, na silikité, na tombokité, mais devant une déviation et une injustice criante de la part d'un homme qui veut s'attaquer à quelqu'un qui a fait son temps et qui est dans sa retraite, il faut que les voix s'élèvent. Parce que nous ne suivons pas Kabila parce qu'il est Kabila, mais parce que Kabila représente un certain nombre de valeurs pour nous. Au moins, pour reconnaître Moutou, pendant qu'il est vivant, ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc, comme il s'est abattu 5 mais Kabila, il a fait, avec ses faiblesses comme un homme, il a fait du bien, comme il a fait du mal, comme il a fait. Mais si nous devons parler de lui, parlons les aspects positifs. Il y a Oya Salaki, et c'est cela construit notre pays. Je ne suis pas fâché, mais je sais que il y a des serviteurs de Dieu qui sont touchés. Tout le monde a évangélisé. La monnaie serviteur de Dieu, tu vas parler de serviteur de Dieu. Je pense que ça, c'est un serviteur de Dieu parce qu'il comprend ce qui se passe, il comprend comment est-ce que les choses doivent se passer et comment le message n'est pas coupé ça balle ensemble. Au moins, le message n'est message assez conciliant, un message qui vaut sa peine. Na copie pour rassurer que Papa Kibila, tu es un homme de Dieu, continue à faire ton travail dans le haut, dans le bas, que le Seigneur puisse vous assister. Naba serviteur de Dieu, est-ce qu'on a des choses que ça n'a pas si ndeko kobenga batu nyoso ba serviteur de Dieu pendant que mais regarde Jésus a pris azui mbongo abimisi mbongo boye alobi oyo elongi oyo eza ya nani abi ya César abi rendez à César ce qui est à César et à Dieu César azui mukano pona bana ya Israël bakende ko se faire enregistrer na bamboka na bango Marie alongwe place azalaki kobotama azalaki kobala na mobali ne Joseph baketi na Bethlehem pona kolanda mibeko ya César siko ngai na ebite ozali musali na Nzambe batu ya César mukonzi ya mboka apesi mikano yo lobi te o ngai na lingi bandimi na ngai baya kaka baya kosambela po nga baozala na protection mais oyo apesi mokano wana ya mboka ya cantonnement oyo to bato batikala na bandako azali mutu oyo Nzambe akoki kosalela ete donc yo kanisi soki babengi yo mwana serviteur de Dieu, tu as toute la plénitude de Dieu en toi et que ce que toi tu dis est bien et que l'autre personne, Dieu ne peut pas se servir de lui pour épargner les enfants de Dieu.
Et donc, makambo na nyonso tunde ezopesa biso mwa pasi parce que tozomona ke na kati ya bato bazali kobenga ba serviteur de Dieu, il y a beaucoup des ignorants comme des aveugles qui conduisent des aveugles. Parce que na kati ya bomoto ya moto, mwana na nzambe azali na kati ya examen ya l'écriture, il y a ko éprouver l'écriture, il y a ko éprouver ba prophétie na ba biloko nyonso wana. Ça c'est biblique. Mais ce qui yo mutu ba pesi mibeko na mboka, ok ko buka yango. Comment tu peux t'appeler un serviteur de Dieu qui enfreint la loi de la République? Ce qui au sali kutu o mukonza mboka lobi, au saleli yango te. C'est que na cité yo au respectaka mutu te. Tu te prends pour un petit Dieu. C'est comme un pasteur qui est venu de quelque part à Zunda kwa louer na Kinshasa, va défiler à jeune fille na kati. Oh, ils ont l'onction. Oh, donc, ignorance, ignorance, c'est le roman. Merci. Et donc, merci. Je disais, et donc, na kati ya makambo oyo ya bana nzambe, bana nzambe zali ba o babanga mibeko. Un pasteur que je connais a fait le culte, le jour du culte. Lui seul, il a prêché, ils sont partis, ils passer des moments de prière. Les gens qui l'ont suivi, même à la radio, même par les technologies, nouvelles technologies de l'information, ils ont dit nous avons été bénis. Dieu se sert des instruments pour nous faire propager le Lobanaye. C'est peut-être que Dieu a permettre ma bémoko à travers le Koaneko Maté. Il t'a empêché d'aller entrer en contact avec des gens mauvais pour ne pas entraîner. Donc tu vois, les calculs de Dieu ne sont pas les calculs des hommes. Mais s'il y a une décision prise par l'autorité politico-administrative, cela s'applique Moutandi sans témoignement. Na ba pasteur nyo surtout ya mboka na biso. Et donc ngai na kobenga ba policier ba o bazali ça. Soki ba kangi kutu ba pasteur o bazali ko kinda bato na kati ya biloko wana to ba kangi bato bazali ko enfreindre mibeko chef de l'État. Pas de punition kutu ko lekana bato ya normal parce que bango baza censé ya ko répercuter information na malamu. Soki bango baza ba leader d'opinion. Ba leader d'opinion, parce que dans moi d'opinion, à kanga moi 200 300 personnes, à sala moi 300 coups de belé, même si vous bazango ça à sala moi ligablo naé, à ça ko fait plein babimbungu banga basala nzambe, c'est son non. Dans la Bible il y a des vrais des prophètes, des vrais prophètes. Au temps de la fin, il y aura beaucoup de faux prophètes. D'habitude, beaucoup. Donc, ce qui te dit beaucoup, et là, qui dit que, dans la Kinshasa, s'il y a 2000 églises, beaucoup, ils allaient peut-être 1500 de Bazali à Mabé, ou il y a 500 de Bazali à Malam. Et donc, il y a beaucoup, on a je n'ai pas un problème particulier avec les hommes de Dieu qui sont dans la vérité, oui. Mais j'ai un souci par rapport aux gens qui se font passer pour des hommes de Dieu pour des fins autres que celui de la parole de Dieu. Merci. Même morale toujours. Même morale toujours. Merci Ndeko Papi Mbongolelo. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité. À travers cette chaîne, ma mission télévision, le miroir du monde. En résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous pour tous ceux qui sont là, juste un mot, message, naba politicien mboka na biso, et puis message, naba imboka. Non, non, bandana na souci on a ça dans pour la population ya mboka na biso. Population, boka nsate que gouvernement a eu ba mesure wana parce que ça a besoin ko sala bino mabe. A eu ba mesure wana pour na ko permettre que maladie ezala etelema. Maladie wana ekota na bandako na biso te. Ce qui t'est arrivé au bout il y a un mois, tu as arrêté plus de nouveaux cas de contamination. Makambo kozonga nango normal, tokozonga ba cop na biso, tokozonga ba shida na biso, tokozonga makambo ebele bele auto salaka. Mais le ko la solution na temps o eza particulier. Il faut que solution o eza particulière to intérioriser yango, to salela nazo ko beta sauter, to salela makambo o balobi. Mutu ya régie des eaux papa pesa mai po eloko ya liboso bakoki ko lutter nango contre virus Ebola ezali mai batu basokola mai batu nyosu baza mbongo te ya kosomba ba solution
alcoolique. Mais batunyo surtout baza na droit ya mai parce que mai ezali ebele. Yo ba ka canal place ba tuer les kaka comme ça mai ezali totoka na fleuve ezali nango à la portée de tout le monde. Mais le quoi batunyo pour la pour la information. Na mutu ya snel papa. O pesa snel ngo na éviter eloko ni les kaka po batu bazala pe na ninité. Donc travaillons parce que la population faut à se retrouver. Au-delà, il n'y a pas si aux populations les lona lobby. Il faut que le bisso, tout diriger, tout travailler pour que la population puisse se retrouver. Ceux qui vont se retrouver, ceux qui maïsate, na quartier quoi, n'animatonge. Oui, que maïa régie des eaux pour nous comment on nini, battu comment on toque à maï na bidon, mais ba partie les horaires c'est quoi? Mais ils n'allaient pas si. Donc tout ça, ils ont senga que il faut que des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Pour conclure l'émission à l'élo, nous senga na ba gouvernement surtout, base ba mesure oyo et pour accompagner ba mesure ya chef de l'État. Parce que échec ya ba mesure oyo et vous la catastrophe pour n'importe quelle biso. Deuxièmement, ba zoapé ba mesure oyo koki ko assouplir passe social ya population pendant ces temps. Ce qui ba koki koloba mikolo yo nanu en attendant coronavirus ba locataire te reporter béchéance na bino jusqu'à telle date pour nous permettre bino bo futate et koki peut kozala ba mesure d'assouplissement. Ce qui peut kozala que les lois au gouvernement a eu moyen que le Canada chaque ndako koti kata moi ça qui a l'os pour nous permettre batuba ça la face ne fils que kaka pour moi l'os wana face pour na denrée alimentaire pendant période où il y a confinement et koki kozala pe solution. Maintenant surtout ampleur ya maladie ezali ba mesure au bazali bazu yango to appliquer yango et puis au-delà de tout ça congolais tolingana qui était toujours même moral. Na profité pe na fait émission na yo pour na couper ça bon anniversaire na mapasa na ngai loko ngaza pa mapasa gloire na gloria bon anniversaire na sengi pe na zangi pete ko pesa mbote na mama na bana natanga ke mingi te po baya aya ibela ngai donc espérance na pesi mbote mingi na pesi pe mbote na ba congolais nyoso soki tozwi te ya koloba to ko sala bo ezali pona ko inciter bino bozwa mesure ya problème et puis to mi batela pour ngai koleka pa na ngai te ebongo pa na yo eleka et oleka te même moral pour le papi mbungu lelo même moral et ça lui plaisir ndenge o accepter invitation na biso bandeko tout ba imbo ko nyoso tout attends ces amoko ma mission télévision le miroir du monde on est là pour investir dans vous mission na biso ezali ko tonga na kata na mission na biso ezali ko sala ke boy boza information actualité en temps réel. Merci à Derrick qui était à la réalisation de cette émission, le DT de cette chaîne, ma mission télévision, pourquoi pas avoir dit. Merci à Adolphe Kimpioka, agent de sécurité, or ça la sécurité à Malamo et Bozala Awa, na ma mission télévision, la télé numérique, le miroir du monde, tozana pour na moto nyosoto. Yako pesa sango, yakato patanteke pour la restauration, yaba Congolais. Merci à la très distinguée dame Bibi Kapinga Logica la responsable de cette chaîne. Et si vous allez depuis votre résidence, Nzambe Apesa et Belé à Motoya et Belé à sagesse et à connaissance avec information oyo actualité marmebeto au sala et Kendaka jusqu'au fin fond place Bayimbo Kabazali va comprendre réalité pour ngala bino to suki awa mbala sima ndeto beta le solo mususu na bandeko oyo to ya mbela bino pour na sa restauration ba congolais. Allez-y comprendre que je dis je parlais je finis fin de citation quand na bisa bino va comme toujours pression de précision ya ngonde masolo. Merci andeko papi mbungulelo Anthony même moral toujours Ma mission TV, le miroir du monde.